Amen Bota. C'est vrai, tout ce qui est la Yahweh. Nakat na posange la Yahweh. Izali na mbuma, izali litumba na kat na yango. To na bato balukaki Illuminatata. Baïba pe ko se retrouver na bon mo boseko. To moni ndenge ba komina mukana na puissant kuna. Balobi David ayokaki lolaka. Na koyoka lolaka ayokaki babi premier temps David babengaki ye. Deuxième temps ayokaki sus lolaka. Mais sengaki ete compréhension ezalakati na ye. Libota main. Amen. Peut-être premier pour attendre koyoka lolaka na Yahweh et cause na musuniso qui compréhension ezalakati na motote. On a kata lolaka premier tour et deuxième tour na kata lolaka. Mais na kata makomi batali sete ce que yoki mbala moko pour commettre en mise en pratique goya comme deuxième tour. Mais tu es comme on a bato bayokaki lolaka izalaki pe nandeko Samuel tangu bakende kotika ye et pas ba sacrificateur. Mais ni lekaki Samuel alalaki ayoki bazobeli la ye Samuel asutuki aya tuninga nganzam abi moombo yondo zobenga ngai ya lubite ngai na tikali kobengo te libota main. Amen. Akalali lolaka ne zobenga ka Samuel et troisième fois na kobenga ana moombo ayebise soki yoki bazobenga yo wana ezalolaka na ngai te wana ezali mongongo na yawo wana ezali ponemeli na yawo okotala ete na makambo na bunzambe ata lelo mangombe tondi lelo mabe yikani lelo mabe koti partout esengaki ete ibiangame eutaka epa na nkolo libota main. Amen. Soki mutu mabengi epa yawe akozala na somo. So mutu mabengi ye na mongongo uti likolo akosala ya na sincérité akosala ya na kimia. Pona nini? Mangombe bele to batebele babengai bango epa na yawe te. Mangombe bele zalaki mutu alali alamuki aloti ndoto. Mangombe bele mutu alali alamuki ote balobeli ngai. Ndomoni agressement ya mbongo, agressement ya biloko, agressement ya bozui et kaboli mangomba libota main. Amen. Mais ce total ya ekakazaka ye moko. Lokola ya zaka ye moko ebongaki kati na mukili ngomba pesa la ka moko. Yango moni na kati le bato ko yemba nzembo ebenga milangai. Babi edanga melinanga epona melinanga. Babi eute pana nkolo. Me babi somo ekangaki ngai tango na yoka julaka na yo. Libota main. Amen. Me ebia mina batamkili lelo bakosala malam lelo bakabwani. O azala na kombo nzete o akena kombo mai. O ya pe bakebake lobi bakabwani. O azala na kombo mai o akomi na kombo ngomba. Ndo moni ba mangomba eyikani. Ndomoni descente et kokota. Ndomoni Satan a manifesté. Ndomoni ataba magie et kotipe ikani kat na bato. Bat bazo comprendre le susté wapi ya wazali. Bat bazo comprendre te wapi tonga na yao. Bat bazo comprendre te lolakani izali ya yawe. Amen bota. Amen. Na ange de lumière ke ya koti na kat na babangomba a manifesté babenge pe molimu. Oso totali oui. Nakat na Moïse yao yebisaki ye na koponesika moko. Okombo na nge koza. Abina kat na mabota na bino na koteli misa kombo na ngai. Me sengena choisir mutu moko. Mutu na nde na kopona. Nde ya koyeba nde ko guider libota na ngai. Libota main. Amen.
Lelo mangombe tondi, lelo batondi, basakoli batondi, pasteur batondi, évangéliste batondi, apôtre batondi. Wapi o Yahweh aponi. Amen libota. Amen. E kote nini ya aponi, nano ya aponi. E nini ezola kisa mutona ke ya aponi. On Esaïe le dit bien. Nakopesa kati na ndako na ngai kati na mapango na makombo ekanisi. Ekoleka bana mibana malamu pe bana basi na malamu. Kombo ekotika na seko ekokata makate. Mais tomoni mutu musolo bite. Église ezali mutema. Mais mutema ekufaka. Libota amen. Amen. Mutema ebebaka. O nakati ya mutema ezana ta ezosala malamu. Nakati ya mutema ezana ta ezosala mabe. Nakati ya mutema ezana ta ezosumuka. Nakati ya mutema ezana ta ezoluke erachete bongo la mutema. Yango moni Christ anga yaki avant kokoma Christ Jean-Baptiste avandaki na repentance. Libota amen. Amen. Jean-Baptiste avandaki na repentance to bongo la mitema. Wete bokonzi na Nzambe ebelemi pene. Milelo oyo purification iza komonisa na mangomba te. Lelo tonokuta na kati mangomba pasteur na pasteur de. Lelo tonokuta na mangomba oyo na oyo bayoka na kate. Me bazo sambela Nzambe. Bazo teya, bazo sakola, bazo benga pe bat. Boya bomo na miracle. Me bango moko oyoka nezate. Bango moko mawezate. Bango moko susezate. Yango prophète Esaïa komaki pour servir biso. Ona kati na ndako ya alobaki tomoni ndako nde milimo ebungaki. Ona kati jardin Eden bosolo na yawe evandaki parce que ndeke ayokaki lolaka na yawe, mbisa ayokaki lolaka na yawe, nyama ayokaki lolaka na yawe, moto ayokaki lolaka na yawe. Ona kati bikelamu nyonso bazalaki ka de seule voix kamoko. Libota amen. Amen. Yango moni ka prophète Esaïe lobi likolo ezali evandelo na ngai na se ezali etienne na nga na makolo esika nde okotongelanga ndako oyo nyonso eza batante toyaka mpo toyoka lilako na tata. Libota amen. Amen. Mais tant toyaka koyoka mise en pratique tant tozobima o véritable église ezali nde milimo oyo esosoli solo na tata, ezali nde milimo oyo eyambi bopolo na tata. Mais na kati ya milimo wana faut yamba makambo likolo parce que l'église nyonso tomoni eza na makambo ase. Libota amen. Amen. Pourquoi tolobi eza na makambo ase? Okokuta kaka badanse ya mokili eza na kati ya l'église. Okokuta baterme ya mokili eza na kati ya église. Okokuta kaka banzembo mokili yango mpe bazoyemba na église. Mais liloba ekopesa ekart. Liloba ekokoma ndenge Kristo alobaki natiki bino na mokili mais boza bato na mokili te. Libota amen. Amen. Liloba ekolekisa ete na kati na espace oyo bino bokopalpe ekouta kaka epa na tata. Yango moni oyo tozovivre na liloba eza na mokano na yawe. Yango moni oyo tozovivre na kati ya liloba okokuta ngo nulle part. Okomona ngo ni na pasteur, okomona ngo ni na apôtre parce que makambo nyonso euti likolo. Mais Christ ameka kotalisa. Oui, magemi kolekoya mangombe koyikana. Mangombe kozala yiki, makambo mingi koya, mabe kokota, kokotene koya, ba séparation kokoma, bokonzi pe kozala kotelemela bokonzi oyo. Libota amen. Amen. Albi wana boye na mwana na mutu ekokoma pene. Mais na kata boye na mwana na mutu ekoya kotelemela kaka mabe elakisa bato nzela malamu. Yango moni tala lelo mokili. Bagere epai, bambongi epai, baskandale epai, mabe epai, bapite epai, kobomana epai, koyinana epai. Mais na kati ya makambo wana nde boyei na mwana na moto eye à travers liloba na Nzambe. Amen. Amen. Oh amen bota. Amen. Parce que oyo nyonso eyaki bato nde bayaki nango. Oyo moto nde apesi kombo, oyo moto nde apesi kombo, oyo moto nde apesi kombo. Yango yawa abombaki lilako na ye. Yango ya abombaki kombo na ye. Ata bato batunaki abombaki. Wapi Daniel atuni abombi.
malachipatuni ameke kobuna abombi kaka. Zakaria le bime makambo eza problème. Nega pe Zakaria monaki ezongulu malikolo tonnerre ezobeta. Menyo sezalaki akobata. Mais nini eko attendre le to comprendre malako oya yawe. Nini eko ya nde bakomi na police bayi babombaki yango. Ezalaki sili. Nini bayibisaki David, nini bayibisaki Ndeko Samo, nini bayibisaki Ndeko Daniel. Kanga yango pe bomba yango. Wana batu mabe bakota na kate mabe batu malamu bakososolo malamu. Ndo muni na police 19 na 11 nde balobi. Bamoni likole fungami me punda zokita. Na kati na punda nde mwa avandaki likolo wana. Babengi solo pesem. Babengi veritable. Libota amen. Amen. Na kati na punda wana. Balobi ya salaka justice eza intacte. Ya kote la kamutute. Ya zala na ngamba mutute. Ndo moni meilleur liloba. Mutu akotuka liloba soki aye akomona guérison. Mutu akotola liloba soki aye akomona guérison. Mutoko boya liloba kobwa kango menakata mikakatano lilobezaka présent. Ndeba ekotalisa ete nakati na kusi na ye azalaki na kombo ye moko ayibia. Ekomami ete liloba na Nzambe. Amen bota. Amen. Ya moni mukili bakendeki bazongaki bakendeki. Bango moko bapesi réponse. Non 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 jamais le pastera. La parole de Dieu jamais le pastera. Kobanda au commencement ne liloba. Bato bayeki basakolaki liloba kaka. O bateki liloba kaka. O bayokaki liloba kaka. Ndomo liloba eza ko résister na monde. Ndomo liloba eza ko résister na mokili. Meboye ya liloba toye komona ngo à travers sa grandeur. Libota amen. Amen. Neba bibiloko nyonso koleka. Mokili ekoleka. Bandako ekoleka. Musolo ekosila. Mais le Nzambe ekotika la seko na seko. Ya bomaki mboka Nathan Noé mais le betika la ki. Libota amen. Amen. Nathan pa Sodome na Gomorre. Ya bomaki ayeba ko détruire mais le be résister ki kaka. Na jardin d'Éden bat pa ikana kina mabe ya bomi. Ya détruire mais le beza ko yika. Même Nathan o ezalaki ya tindaki Moïse. Kolo pa bomaki parce que mabele bande ko fumama parce que mon pépé bande ko ya ko détruire mais liloba et résistaki ça l'effort liloba ndengai liloba ndeyo liloba nde mundima liloba nde batoto zomona à partir ko yokana à partir bolingo à partir bomoko nde liloba izo résister na kati na mokili. Amen bota. Amen. Mais na mboka ngwela ka tellement liloba ya pesango ndo moni tourbillon ndo moni batnyon so mutia mabe ndo moni ba union so mboka batelemi pona ko détruire mboka batelemi pona ko bundisa mboka mengai na yo to yika biko mengai na yo to zana molende mengai na yo to landa liloba to zalaka wana pona ko yoka to zalaka wana pona ko mettre mise en pratique pona ko tika bisote akosala biso na nzoto pela moko na molimo. Amen. Amen. Et nyola ete Magnos malakisaki ezalaki na oka zero. Le Christ ayaki alobaki bien. Magnos baki ngosu na ngai bazalaki batu mabe, babotoli, bazalaki ba brigand, bazalaki batu mabe, bazalaki bescro. Yango moni mutake na église, ba escroquer oyo azalaki nango batike main vide akomolela. Mais liloba ezali orientation, liloba na bokesenete, mais liloba landango na sincérité. Olanda pa liloba kozana makani na batute, kozana baranki na batute, kozana ba problème na batute, lokito komona loboko liloba te. Zalaka sincère, kozana ba problème te, cœur ouvert, Yahweh akobatela, akopesa kimia na musuni kino na molimo. Amen. Amen. Molina mpuse inde yango wana tusimba tosalela yango wana polo abozala na biso elongo na musika to na pene na bamonani bazomona na te bolingo na tata e bande ko manifester po ete kimia ezala na musuni kino na molimo. Amen. Amen. Samedi tozala na salongo na kati na sika awa presque lupango esika église ezali salite za mingi. Samedi tokozala awa ezosenga banzete tozongisa pe mir na sima si ekusili kokoya
to buna banzete ba traverse to ya na yango po samedi musala ele kamala ekoya kozala tolongoli matiti kuna pe bataye banzete po isika ezala banzela kilikilité soki tosali bongo polo akobatela na nzoto pela moko na molimo. Amen. Mais les 6 ezali rendez-vous ya koremettre ndenge toyokanaki mpona likambo etalami sainte to ndenge likambo ye kokoma na mekachese moto na nzambe aye koriente na kati ya baponami nyonso ya liloba tozala ini soki toza ini ekozala mpe malamu mingi or na kati na sainte mpona kolekisa yango esika ezali malamu te fuko modifie fuko bongisa mpe fuko tonga po ete kimia eyeba kozala na mosuki na molimo yango na mondimelo banyonso na etandi bisika bozali na miki ya bapaya to na kati ya bapays différent esengeli kocontribue po totonga mekachese po 2026 sainte eyeba nde koleka na kimia a partir ya nzele. Amen. Amen. Gota tofungola mitema tolakisa kapasite kondima na biso tolakisa mpe force ya liloba katikati na biso tolakisa mpe boyebi ya liloba na ta nyonso evandi na kati ya mokili bososoli ntango ezali moto akomirimire te me moto akosala parceke ezali volonté oyo ezali mokano na yawo tala ndenge ezalaka na bamartire wana tokende bato bazokoka te spasi ezozala moke alors nakoyika na pa liloba esengi toza na place oyo esengi tokokaka po ete makambo nyonso etambola mpe na kimia. Amen. Contribution koleka na kati na etonga contribution koleka bakaye ezali na baeglise kokuta na basali na nzambe kocontribue po torenir po ete eyeba nde kopesa motuya mpona megachese. Amen. Amen libota soki tosali bongo nde nkolo akobatela akopesa kimia na mosuki na molimo tozobelema vers fin du mois toyeba mpe korepondre na makambo nyonso etalami ya etonga toyebi koma makambo nyonso elekelaka po ete kimia ezala na mosuni kino na molimo. Amen. Omoni bambula ndenge ezobeta na kati bambula baeclair ezoya to bakake ezoya bamipepepe ya badivision ndenge ezolobama ezozala mpe mwa makasi tala kaka lobi ava ntongo etana nadiangenga kuna bato batumbani bandako kaka lobi yango okei mopanza tshumbe entre mboka moko eza tshumbe na obonyama na 18 km bato ndako presque ina faire obia bandako ekozala ta 500 ndako nyonso esili kana kotumba mpona nini bato bazokomprendre nano volonté ya tata te libota. Amen. Orso bato bacomprendre volonté ya tata alobi bien bana oyo bakoyokisa na pasi te me bato bazoyokisa na motu mo epasi me liloba evanda kati na bato basosola liloba bamekolongola baesprit eza koegare bato po ete kimia eyeba nde kozala badesordre wana nde ezalaka mpe bakosi motu mwini zwa oyo kende odétruire mboka wana bato baye bazodétruire bazobosana ete bato wana yawa nde akelaki bango bato baza kosala mabe bato baza kodétruire baninga yawa kojuge bango bakosambisama epa na yawe. Amen. Amen bota mpona mokona suka ya kosenga milimo ya bato babomaki milimo ya banyambo babomaki baninga na bango yo kozala wapi okopesa yawo nini okoexplike yawo nini kola sunga abatela na mosuni kino na molimo. Amen. Quelque chose mikakata mu difficulté basa na nzambe aza permanent komonana na bango kobelema na bango bakoriente mpe bakotia na losambo po ete makambo nyonso etambola na kimia nyonso. Amen bota motuna ndoto lisolo toza permanent tozongisi mato ndepa na tata mopesi na kimia pesa kimia na mosuki na molimo otanisa elobi na kati ya libota yawo babelemi na ntongo mpona kosanzola yo zala na bango longo otambwisa bango partout batia matambeka na kopesimela bango yawo place bakende koluka yawo kana kosunga bango bolingo na likolo yeba nde komanifeste yawo tala mokano ekiti na kati ya mokili libota bazosala volonté na yo ozala na bango mpengo ndenge olongai nango mana kolibota kana kolongisa libota na yo tosengi bomona komosini na rai tolobi. Amen. Boboto na tata eza na bato nyonso.